est le temps de Dieu selon la Bible? Le temps de Dieu selon la Bible, premièrement, il y a deux concepts pour parler du temps de Dieu. Ils ont un biloko mibale pour na kolobela makambo etali temps ensemble. Alléluia. Et l'homme a l'immoso, ils ont chronos. Et l'homme a mibale, ils ont babengi kairos. Alléluia. Chronos et kairos. Alors, le kairos dans la Bible, c'est le moment choisi par Dieu pour l'accomplissement de son dessein, le moment particulier de l'action divine, le moment de son intervention. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, les kairos c'est la nuit. Ezali tangu oyo Nzambe apona. Alléluia. Ali tangu oyo Nzambe ye moko apona. Na likambo nyonso ndenge Ecclésiaste ezoloba que chaque chose a son temps. Alléluia. Ezala ya malamu, ezala ya mabe, balobi likambo na likambo ezalaka na temps nango. Pesanga amen na bien. Amen. Ezalaka na temps ya kolela. Mwana Nzambe landanga na bokebi nyonso. Landanga na bokebi nyonso. Peut-être oza na confusion te na vie chrétienne na yo. Parce que Nzamba doloba, mon peuple ne sera jamais dans la confusion. Landanga na bokebi nyonso. Le temps choisi par lui-même Dieu. Il y a le temps des hommes, il y a aussi le temps de Dieu. Et c'est là que tout le monde a yoki ngai. Et ça la kana tango ya bateau, et ça la kapena temps ya Nzambe. Temps ya biso bateau, et ça la kapena ya Nzambe te. Bien aimé dans le Seigneur, okoki ko planifier likambo ke likambo na osala na tante. Mais gloire soit rendue à Dieu comme ça Nzambe ke exala pendenge moko na ta Nzambe. Alléluia. Taya batu ezalaka ya Nzambe te. Nzambe azalaka na tana ye. Oyo ezalaka ndenge moko na ya biso te. Tout